Bonjour mes chers compatriotes, mbote na bino bandeko na ngai na pesi peno penza botondi mingi na ndenge boye lisusu kokutana na ngai awa na rubrique na biso oyo tobengi na lopoto Mama Justine vous parle linko loba masolo oyo Mama Justine aza nango ya kolimbolela bino. Poso oyo nazwi penza mikanda ebele, nazwi pe baku de fil ebele ewuti epai na bino, mais lelo penza nakoki koloba ke les 5 continents botindelinga ba message boza kotuna nga pe mituna mwa mingi, kasi avant napesa bino penza ba réponse na mituna wana nakanisi devoir na ngai ezali liboso ya kolendisa bino pe ya koteya bino na oyo biso toyoki poso oyo. Mbala liboso na mona penza ba homme politique bango moko bakamati allumette baza kopelisa moto mpona kotumba ndako. Nalingi koloba nini tomoni te poso oyo. Tomoni oyo nga na koyebisa bino liboso, tomoni secrétaire général ya UDPS aye na juridiction oyo ya Belgique awa na poto. Tomoni lisusu pe toyoki ba député baza ko se distinguer na ba discours moko penza oyo tokokaki ko imaginer te. Tomoni lisusu ba arrestation kilikili kuna na mboka oyo batangeli biso batu ya ensemble. Et puis toza komona lisusu réaction ya basali na nzambe na kati ya masolo ya politique. Alors, pona ko loba liboso makambo ya UDPS, eza ko kamisanga komona ke secrétaire général ya UDPS M. Augustin Kabuya aye na poto, visiblement ayaki ne kaka na bagage à main parce que ba argument politique ezalaki te. Alors, aye ko se distinguer awa, aye ko s'afficher penza awa na ba insuffisance mingi, notamment na ndenge ya pérennité de l'État. Oyo balobaka continuité de l'État. Elingi koloba nini oza secrétaire général, donc ozali héritier ya musala oyo esalamaki na ba oyo baprécédaki yo. Alors, ya alobi nini? Ya aye kolakisa biso ke soki baza kocritiquer pouvoir, soki baza kocritiquer Félix Antoine Tshilombo, ezali non pas parce que azali ko gouverner te, non pas parce que mauvaise gouvernance, mais pambate azali muluba. En tout cas, owana ezali maloba moko toko ko sepela na yango te. Ezali maloba moko condamnable. Et puis nazali vraiment ko kamwa ke toza ko kota na période moko penza ya campagne électorale qu'un parti politique o azana pouvoir atinda représentant na ye pona mission ya autoflagellation. Pambate oyo mese Kabuya asali. Ezali eloko mususu te kaka kozindisa lingomba na ye. Parce que kozanga ko assumer continuité de l'État, pérennité ya action politique ya lingomba oyo za kokamba. Ezali penza likambo moko grave, ezali manquement moko penza très grave. Pourquoi? Parce que lorsque ye M. Kabuya za koloba ke batu baza ko critiquer Félix po aza muluba, mais ayebisa nanu biso lingomba ko ya UDPS. Est-ce que ayebi ke directoire ezalaka na UDPS? Est-ce que directeur ezalaki ko représenter ba école nyonso te oya Congo? Est-ce que bato UDPS bazalaki kaka bango nyonso tu baluba? Wana ezali ko zindisa musala oyo na ba fondateur na biso bilenge bandeko mususu toyaki pe kotia na kati? Wana ezali vraiment mépris moko munene, non seulement ya base oyo biso tozaki ko représenter, mais musala oyo biso tosali po mboka na biso kende liboso. Est-ce que M. Kabuya azalaki na Kinshasa tangu toza kosala musala wana? Conférence nationale Boebo, azalaki wapi? Peut-être azalaki na Zamba, yango na yebi makambo nyonso te. Mais soki pe azalaki na Zamba. Alors ezali pe erreur ya lingomba UDPS lelo, ya kokende kozwa mutu oyo alandaki ba initiative nyonso oyo to salaka te. Directoire wana ezalaki elembo munene pona kolakisa bomoko ya ekolo na biso. Mais lelo ko ya koloba ke UDPS baza ko critiquer parce que ça parti à baluba. Mais alors yende mutazali ko pérenniser idéologie ou ya tribalisme. Pourquoi? Ba congolais baza ko critiquer nini? Baza ko critiquer nde oyo ndeko Félix asalaki dila asalaki ti lelo to yebiti na nango te tozo mona ka ba conséquences. Ba congolais baza ko critiquer te po Félix aza muluba, baza ko critiquer nde maloba oyo ya bimisaki. Peuple congolais alobi que non, Kagame aza ennemi. Mais Félix alobi que non, Kagame azali ndeko. Mais ebanda boni ndeko azako ya koboma biso, azako ya koboma peuple congolais. Nde yango na mituna ya peuple congolais. Alors, ndeko Félix alobaki non, ba oyo nyonso tu bakufi ba millions de morts eza ba effets collatéraux ya instabilité générale en Afrique centrale. Mais non,
ba rapport nyonso eza kolakisa ke Kagame mutu oyo ye Félix alobi ke azali frère yende mutu azali co-responsable sinon principal responsable ya ba massacre wana. Alors deal oyo ya salaki na Kabila Kanambe mais ezali deal moko oyo memeli biso mindondo ebele. Alors, en plus de ça, le peuple congolais, baza ko condamné nini, baza ko condamné maloba ya moko Félix alobaki ke il faut akambamboka na ndeko na ye Kagame et puis akambamboka na ndeko na ye Kanambe. Alors nyonso wana ezali mituna moko oyo etali penza souveraineté ya mboka, oyo etali ba argument politique. Alors soki ozangi ba argument politique, mais il faut ko démissionner, il faut ko tika musala yango. Parce que awa tozali kolubande makambo ya mboka. Alors biso to telemeli dossier wana oyo ya tribalisme oyo Mese Kabuya yeko sala parce que zali kolakisa manque ya respect. Et l'air nazo loba manque ya respect alongwe mboka ya Congo pona koya musika ti awa na poto. Akuti juridiction moko esika ba Congolais bazali. Na ba Congolais o bazalaka na UDPS, na ba o bazalaki sympathisant na UDPS, na ba o pe bazana doute lelo, balingaki ba mona moi clair. Bazako senga ye bakutana na ye mais non ya yebi batwana te asimbi nzela akei a ignorer batwana alakisi pensa mépris pour la base ya nation congolaise. Alors sikoyo ba député Safu Mukebai ba se distinguer sikoyo na discours moko incendiaire. Comment est-ce que un député qui se dit honorable a koki ko proférer ba menace, a koki ko proférer vraiment ba intimidation, a koki ko tinda état d'esprit à peuple et là ta penza esprit à massacre pour na kokende ko boma batu ya ekolo moko et ça la makate. Alors nakanisi que discours wana il faut siko ba parlementaire au baza responsable ba yebi ke mboka na biso Congo eza ko mériter une meilleure image. Il faut absolument sikoyo ba vendre la makambo wana, il faut qu'on mettre fin à l'impunité. Yango na biso tozako lobake parlement za la kapé par ya fonction régalienne. Tokoki kondimal soute ba député ba kendeke comme indépendant. Parce que être indépendant, alors qu'on est candidat à l'Assemblée nationale, et l'inkolobake ozo kendekuna oza la client, il y a un homme politique. Oko kendeko sala babuzoba n'importe quand. Alors, dernier élément, ezanine. Toyoki ke bakangi M. Salomon Kalonda, oya sala ka elongo na M. Moïse Katumbi. Mais tozo yoka o bakangi parce qu'azalaki na revolver na luketo. Toyoki yepe o azalaki na passeport belge et puis entre-temps yeko zwa carte électeur. Alors que mibeko eza kopekisa. Mais alors soki azalaki na carte électeur, alakisaki passeport ya Congo ou bien azalaki na faux passeport. Mais à ce moment-là, ministère des Affaires étrangères, il faut éclaircir biso. Et puis ceux qui ayaki nde na passeport belge, mais na koloba il n'est pas le seul. Bazali mingi, ba anglais, ba espagnol, ba français, ba allemand, ba kitaki na Kinshasa, ba kimi enrôlement na poto, ba keko s'inscrire na Congo parce que ba yebi ke kuna ba koko batama, ba koko bomba réalité sociale na bango, état civil na bango awa na poto. Alors, eza koloba nini, eza koloba ke seninde, yende mutako kata siko makambo. Il faudra examiner ba dossier nyos. Il faudra alloba vraiment nani a congolais te, nani aza na droit, nani aza na droit te. Alors siko yo tomoni que par rapport à la situation wana, monseigneur Ambongo na papa Chole, bango bibale ba bimili sou pona ko se distinguer, baza ko défendre clairement candidat moko. C'est inacceptable parce que classe politique ezaka ka conditionné na mutu moko te et puis ba candidature ango nanu ba examiner te. Donc je pense que na monseigneur Ambongo na papa Chole, en tous les cas, il faut pas revoir ma position à Bango. L'église doit rester au milieu du village. Bakoyoko kotate comme acteur politique. Et ça, nous le condamnons fermement. Voilà, bande konanga, makam nazaki nango lelo. En tout cas, ma solo eza pas si mingi pesa na motema, mais tokozonge la momba la sima. Bo vanda malam, bo tika la malam.